nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bandeko biso banso toloba se Jésus-Christ qui est le number 1 pambate. Soki penza tolamuki pe tozali lisusu elongola bino pambate Yesu Kristo nde moto ya yambo. Yango penza na sepelaka ete la balandi wa biso bozalaka penza na likanisi pe tango yiso bochaka Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bandeko lelo penza tozali na lisolo ya makasi ya kobeta pambate soki tolekisi yango bongo mboka ekeina kokufa. Kasi yambo penza to kota la mama ya likambo la biso o tolingi kolobela la mokolo mwalelo. Bandeko balandi bisika nyoso bozali bandeko bobenga ki bambela bandeko na Angola bandeko bipai biso penza to fungola matoi mabiso malamu bandeko na tombeli ba Congolais nyonso ya République démocratique du Congo pe na bisika nyoso ezwami bino mbote pe na lobi longonya na bino bana mboka yambote to kota na makambo biso soki na pesi bilo longonya te na kozala penza lisusu molobeli ya ekolo Congo te bana ekolo Congo na pesi bino mbote na ba province nyonso pe ndenge bato na mayele na le côté ali français to lobaka en particulier na lobi ba kinois pambate bilonde bato bozali bisiko ba institution evandi na lobi penza longonya na bino bana kini na tondi bino penza botondi pambate na moni ete bakinois bolingi ya solo bosenzelenge na bino bakinois plutôt bolingi penza ete Congo ezala ya ba Congolais. Bandeko tokota sikola mama ya likambo la biso ezali nini? Bandeko balandi bato bazali ko benga bambela soki pena na telemi boye ya solo nzoto ya lipela makasi te kasi na mwana mboka. O tolingi toloba lelo toyoka nano audio ya mwana mboka po toyeba kozo bambela bipai na bipai pe toyeba komi bengala nini ndeko oyo alingi koloba na bayimboka Congo tolanda. Bonjour maman Océan de la presse boni. Biso zabia na ngoro nzambe. Mama ngana lingana pesa ide moko comment vraiment biso bato libanda tozape vraiment na souci ke makambo mboka ebonga tozonga kape po tango tozonga boye bazokanga biso baza malamu te kabila za mutu mabe penza omoni mama omoni soki kaka ndeko o voter a tourner guerre contre ma parti politique mususu au lieu azala focus sur Kabila ozali cause ya mabe na Congo donc combat baby soki Fayulu akomi ko critiquer ba parti politique mususu do a BBC combat ndenge eza wana ezala UDPS ezala Kamere ezala bango to bundisa nanu mutu aza wana mais soki to tourner guerre comme ke biso to bundana en Rwanda pena alongi na Congo Tobo sanateke baza soki na 800 quelques généraux. Tobo sanateke baza déjà na présence na bango bazwa M23 nde bakota na armée na biso. Tobo sanawana te. Soki Kabila leki cette fois-ci eza mawa. To inciter peuple que ba se tourner donc ba tala susu ba sala soulèvement populaire. Donc na bato IDPS, na bato ba Fayulu, na banani. Donc tout ça ngana tout ça la bloc pour tout misa bateau vraiment ce qui bateau baleki juste maman congolais tout le monde a passé na Congo
tokomona mpasi na Congo moto oyo bazosimela bamindele mpo babomaka donc biso moso totelemi te mondele akosala eloko moko te mais so tochange guerre ekome biso na biso mokabila leki mpo ndenge eza wana ata aleki na moyibi bakondime kaka oyebi ke bazali ya pour ye bakondime kaka tala mabe nyonso asali wana bazolongole te donc jusque là baza pour ye et puis bazosambela ke peuple atelema te mpo bayebi ke so peuple atelemi moto na bango alongwe donc so tourne guerre na biso Fayulu asala guerre te na IDPS asala guerre te na Camere mais to sala guerre na moto moko so qui a changé guerre et comme bango na bango kabila leki donc wana pepe que yé moto asali glissement boy bisaka pe bango po bayebaka surtout biso à presse mama bin bato presse il faut beaucoup sensibiliser peuple na biso loko pour ba bomber peuple na biso politique ba ba pena politique te ndenge zokenelete ba kenana ndenga fanatisme au moins tu supporter na ndenga fanatisme yango to comme na ba niveau ya souffrir boy il faut tuyeba ke awa bitumba na biso zali mutu moko na alongwa pour IDPS a occupé mon douté IDPS occupé ke azo occupé ke ni kabila alongwa donc bango pe ba Fayulu ba occupé ke biso nyo total samanduki na mutu moko na alongwa et comme force bande ko balandi bolandi penza na bokebi mwana mboka tango la telemi na yokiye nde la lobi to solola alobi mabete bande ko bangai masolo ya lelo yango wana tout Congolais partout où vous êtes bisika biso ezwami bino na lobi to solola émission na bino ezali éveil patriotique. Merci Nabino lokola boyambi yango pe bondimi ngai molobelo wa bilo ser de la presse ndeta latina bozali penza komo sala makambo ya lolenge oyo soko zunga lanzela ya singate otiki voice bande ko bangai Congo to bandiko fungola miso maintenant to fungoli miso te bandeko Congo to bandiko fungola miso maintenant to fungoli miso te mindele bakotika biso te bandeko ba o bazali na mikili ya poto ba yebi likambo za koloba sikoyo mwana mboka ya droit de l'homme Paul Sampu bomoni lolengeli ba bengani ye na réunion pamba te atomboli mongongo moye ba mendele ba o balingi ko panza mboka la biso balingi ko kata yango biteni bango bazali ko sepela pena ba dongolo miso bakonzi ya mboka bayokani na bayi mapinga po ete bakotisa bulu yeke na ye ekolo wa biso Congo kasi bandeko bisika biso ezwami bino bolandanga la bokebi bolanda molobeli wa bino ekolo Congo la bokebi moto moko te asimba mbeli po na ndeko wa ye moto moko te tata mokonzi Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga akuta biso na 44 multipartisme aboya eloko wana alobi un père tata bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko tika biso nyonso to bengala badongolo miso ba o bazali kokotisa biso mayele mabe mayele babo kabwani oyo banoko bakabola biso uta kala kala boyebi makambo makala lolenge kani chombe amo bomisa ki bandeko baye lolenge kani Lumumba aboya ki bandeko baye bandeko bambela ebandi to yambala batulanzela ya singa alo mona mboka obengi biso pela toza en direct tozali kolobela Congo po ete division lingi ko salama bato ya bandundu na bato ya baluba bamongo bakota likambo basoeli bakota po ete bakabola biso mboka Congo yango tozali koloba yo nini penza okoloba pola bandeko ba yo pe bakonzi ya mboka o balingi kaka bango baumela po ete bakotela kabiso mayele mabe nini okoloba ndeko bangai. Vraiment bonjour bandeko nanga oyo bozami na mboka Congo vraiment na monsieur pe mama na mosala zo sala pona kobonga na biso ya Congo vraiment na sengo pe ya ko participer na émission o vraiment pour to landa ngonyo so biso so Angola to landa émission tanyo so na ba bisengo to na pa zo mana ezoleka na Congo na bandana so ba ti ko souffrir na mboka lukapo ba misi na ba activité ya ba Angolais oyo vraiment merci vraiment.
Siko mwana mboka nini okoyebisa la bandeko bayo po zali en direct. Okoyebisa bango nini? Po ete tolingi to boya division po sa biso ezali ete to longola monguna. Mwana mboka Joseph Kabila atika mboka la biso na ba Rwanda la bango. Sikoyo maele mabeza liko sala masiko bache misolo po ete to kotisa trouble entre biso la biso. To bundisa bandeko la biso ya baluba ba bundisa biso po ete baya kokabola mboka la biso. Nini okoloba? En tout cas, vraiment, bande konanga, na osenga bande konanga, oyo, bayebi ki division, to so division, biso awa neti na ngwa toza awa, toza rati de non parti, puis toza naka congolais. Oh, babengi congolais, moluba mukongo nso toza congolais. Zate ke non, moluba mukongo nti, toza na besoin, oh, bato azolo baki, oh, te, basali position, bango ke non, chez Fayulu akinde depoje, ba ki na transition po mbemba ya, bwena bwana, mbemba za congolais, moi za congolais, vraiment. Et ça, eloko moko boke, biso monto essentiel, toza na ngo besoin ke non, to dégager monguna bima na mboka wana. Tout le monde a occupation wana babi banamboka, c'est tout pour na biso cela wana. Merci mwana mboka kasi yo kombola yo nani obengi wapi? Tena bengi apacha Luanda vraiment Armando Ngunga. Merci papa Armando Ngunga tokosola penza maloba mayo yokani tolingi division te tolingi ne to bengana leta moyini to bengana moloki ba oyo ba kotisela biso bato mabe tika nzambe vraiment apambola bino nyonso ba programme angolano na pesi bilo penza mbote bo continuer ka kolanda émission toko bengana banguna ata lelo te ata lobi bakokene bakotika Congo. Lobité no bazo kende fo bakende kaka ata lobité me fo bakende ambalo fo bakende batikela biso pena mboka na biso ba komote tout ça mesure mboka na biso bandento okena ngoy to lobi ke fo bakili fo il faut ata to katsa makona ba frontière ngo to koya kaka vraiment il faut obligatoire. Merci mon mboka bande ko bolandi mon mboka utangola alobi il faut alobi lelo te lobité mama océan metolobi il faut mwana mboka Joseph Kabila Kabange mwana mboka tozali ne sengo na makasi pote to yambaki yo papa yenza lesili kasi tala lolenge nini boyaki na mayele mabe lolenge nini boyaki na mayele ya koteka minéré ya koteka mboka po s'enrichir botala Tanzanie lolenge nini ekoma kitoko botala Rwanda lolenge nini eza pays premier ya ko produire coltan oyo coltan soki totali malamu depuis kaka bilo bokoma na bokonzi nde botala bango bazwela biso coltan babiso bakomi na baizini kasi bayiba kolo coltan bazata kola izine moko te oyo elambaka coltan yango pe bayebi ata yango te na coltan la biso eza kosala makama yike mituka ba telefone babiloko bayike kasi biso moko tozali mabongisi mina yango te bandeko tokomi na tango propagande mwana mboka bokangela biso bisaka bokende tozali kosenga na bayimboka Congo bandeko bayi de pese bolandanga na bokebi nyonso botika makambo makofinga botika makambo makobamba mabanga botika makambo bandeko nazali koyebisa bino ete bozali ba congolais bozali bato ya nzala bozali komonyoko bozangi lotiliki bozangi misala lolenge botele makala na 10e ri botele makapamba te po ete bozala misala te soki bozalaki na misala bokoki kotele makala te banda 4 heures te ngonga ya pokwa bino bozongi na banda ko babino bozali ko bima lokola bato bazako kele misala mais botelemi ba déclarer debout pour la kolobaka makamaye ekoloba bino bozali ko sala yango pour la nini pamba te bolingi changement to boyi tribalisme to boyi mayele mabe oyo ningi kokotela bino bande ko bayi depesa na moto botika boya to sangana tozali bala batata moko to bandaki kuluse oyo elongo to sisa yango elongo to lobite ete mwana mboka Tshisekedi Félix akozwa pouvoir tenanya lobi mwana mboka aya to bunda etumba oyo nalingi na tuna bilo bandeko ba IDPS boya nolanga penza ya solo soki bokota ka ecclesia mokolo malomingo boye bisanga soki batiaki Félix ata ko ndenge bozali koloba deza bino bolingaki boboya soki bozali bato basembo boloba solo pe solo ekosikola biso soki bolobi solo te lokuto bokobuka lelo nzambe tata na lola akozongisela bino yango po abimisa bino bolumbu libanda po ete alobi yango na buku ya Matao Zomi alobi ete molili ekotikalaka te pole ekomoyingela bisika biso yango ngala lingi kotuna bino boy nalobi bande ko bayi de pes
bandeko bangai soki mwana mboka Félix balobaki yende candidat commun bolingaki bosala makambo boza kosala lelo botala sima bozonga bato wana loyembo ya mwana mboka Ferigola botala sima bozonga bato pamba te makambo mazali baike bandeko la biso ya Bandundu toyoki mbela ya mwana mboka Ngbanda alobi ete ndeko la biso mwana mboka azali na makambo papa na ngai tozali awa penza na emission tolobela mboka Congo na asi botangaki voice po ete la tindeli bino moko ya bino ya combattant abengi pa lobi ete to bunda la tina ete bokaboni bozala te entre baluba la bato ya Bandundu na landi papa la biso alobi kuna Ngbanda afungoli miso alobi ete mbongo ezali ko circuler epai ya bato badongolo miso bandeko ya mwana mboka Joseph Kabila lokola gouverneur na biso oyo aza démissionnaire yepa yebite André Kimbuta asimbi misolo po ete akotisa trouble la bato bapalu baloba ete mwana mboka Muzitu bangonde bakotisi trouble na mwana mboka Fayulu po ete bazali bato ya Bandundu bino bokoloba nini na population pe la bandeko la biso ya IDPS. Oui, alors, merci Namalobo Pesinga. Nakanisi ndeko na biso ya Afrique du Sud azali pleinement na raison. Tofungola vraiment miso séparation na kati na biso ezala te. Soki baye na misolo ezali misolo ya mboka basi ba couvrir bana na lolenge moko oyo bana ya mboka bazali ko se retrouver lisusu te. Ba couvrir bango vraiment incroyable. Donc soki mbongo ya mboka eye bazwa na bango mais batia na moto ke tozali bana ya tata moko bokabwani ezala te tozali kosenga kaka na bandeko na biso oyo baretiraki ba signature na bango na accord ya Genève soki bakosala nzela na bango basala nzela na bango mais baza ba leader bayeba ko encadrer ba membre na bango po ba insulte ezala te séparation na ndenge ya mabe ezala te effet à tribalisme pe salemate ba oyo batikalaki les 5 leaders oyo batikalaki nakanisi ezali kaka bato ya Bandundu te ngai moto nazali koloba na bino nazali moto ya Kisangani nazali province ya Chopo nazali ni de près ni de loin na ndeko Martin Fayulu mais lokola leader na biso mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali moto ya Équateur kutu oyo ngai na yeto kaboli kutu frontière te lokola nazali moto oyo na landi idéologie na yepe na ndimi yango apesi biso instruction alobi ye a signé na Genève to landa signature na ye to soutenir mwana mboka Martin Fayulu yango tozali kosala biso ba oyo totikali na accord ya Genève na kanisi tozali na bomoko ezali kaka bato ya Bandundu tende bazali ko soutenir mwana mboka Martin Fayulu lelo nazali koyebisa bino na tango oyo soko kei na Kisangani ba oyo bayebi bato na Kisangani babenga bango foto ya mwana mboka Martin Fayulu ezali koteka malokolekata lipa bana mboka bango moko ba imprimer yango po bamoni ete bana ya Kisangani bandimi Martin Fayulu na kati ya motema ba profiter na yango po malgré bazali na souffrance malgré bazanga nzela banyoko bango me batomboli mwana mboka Martin Fayulu batomboli incroyable na ebisio na miniti oyo mwana mboka Martin Fayulu na kanisi moto na mboka na biso République démocratique du Congo lisusu te donc na lobby yango na pesi nanu kaka ano na mboka na ngai esika na botami na Kisangani na miniti oyo nazali kozwa ba message ezali kouta na Kisangani ete foto ya mwana mboka Martin Fayulu ekomi kotambola na maboko ya population kolekata foto ya Yesu donc elingi kolakisa ete mwana mboka Martin Fayulu azali ya Nzambe totika makanisi ya mabe ya koloba ete nini signature ya Genève elingi kabola Congo vraiment na mboka oyo penda zai na makila ya Congo na kati na ye akokaba 1 mm ya Congo ata mokolo moko te soki ezali mbeba oyo bango basali bopesa nanu chance na signature wana ya Genève
oyo esangisi bana ya mboka ya ba province nyonso totala après soki bokonzi epesami na mwana mboka Martin Fayulu nde tokoloba ete signature wana ya Genève ezalaki mabe nakanisi na mindele bazali koloba yango pourquoi ba congolais bazalaka toujours un esprit pessimisme tolongola nano esprit ya mabe na kati na biso totika koboma na biso Mobutu alobaki moluba mokongo moswahili mongala biso nyonso tozala tata moko liboke moko lisanga moko tozala na mokonzi moko pona nini ezalaka kaka bandeko na biso ya IDPS nde bayaka kotia mobulu na 2006 papa na biso Etienne Tshisekedi aboyaki kosangana na Jean-Pierre Bemba na motema moko abengaki Jean-Pierre Bemba criminel mais tangu tokombi na 2011 asali 3 voyages mobimba na CPI pona kokende kosenga loboko ya Jean-Pierre Bemba pour soutenir ye na élection Jean-Pierre Bemba ebisaki papa toboyi te ba soutenir yo mais kende nanu sala effort o sangisa opposition mobimba soki opposition basangani biso nyonso tokotia maboko pona ko soutenir yo papa abimi olia kende kosangisa opposition nyonso alobi candidature na ye kozala non négociable kozala jamais négociable mboka na biso Kongo moto moko akoki ko diriger yango te soki moto moko alobi a diriger yango suka balobaka ndenge balobaka na lopoto appétit vient en mangeant tangu elengi ya bokonzi koya okolinga kaka okoma dictateur siko nini koyebisa la base surtout ya mwana mboka Félix Tshisekedi nini koyebisa la base po ete siko tolingi unité toboyi division wana nini koyebisa la bango eloko nakoki koyebisa na ndeko na biso Félix Tshisekedi azala leader atelema lokola mokambi ya bapate bapate tende moto batambusaka nani mokambi nde moto atambusaka bapate alakisaka bango nzela asolola na bango atia kimia na kati na bango po bazali na esprit ya fanatisme bayebi politique te yende ayebi politique ezali renouvellement ya classe politique azali na no jeune azwa vision ya bo jeunesse afana na bandeko balanzi boyoki mwana mboka alobi na biso ete bandeko botika division tozali koloba toboyi division pamba te bandeko division ekomemela biso eloko te division ezali eloko malamu te yambo tozo bandeko musu na singa na kosenga na mwana mboka Kabuya l'homme puissant la puissance c'est Kabuya l'infatigable l'incontournable atie la biso vidéo ya bana na biso ya 20 mai longonya la bala 20 mai tolanda sima tozonga tozo bandeko lanzela ya singa ABC1 Television, ABC1 Television, le leader en actualité. Bon, biso tokende pas Shadak. Biso Shadak za bilanga na biso ya mbongo. Ye musala memaka biso kaka ba ozo mona o tokenda 20 mai ko lia mbongo na emba baka eloko te. To laksa ke poso me molimo na so ye bakati. Biso to abatu ya na bele. Shadak ane eloko mo ko sala wa te. Kaka biso tokenda lia mbongo na e kuna na 20 mai biso yo. On a yaka lobaka ngwana. Asa eloko. C'est quand Shadak a compté la bilote. Te, Shadak to bien te. Ya musa na ka to na ka na 20 mai memaka biso kaka. To sa to jaka mbongo. O biso ya posa ko lobande ngwana. Donc eh ya kude para kude eloko te. Shadak sabino kakti na ngai. Kakti na ngai. Eza Shadak te. Shadak eloko te. Kakti na ngai ngoyo Shadak eloko te. Shadak nyama zamba to ebi te. Bazo ko ta ngana makasi. Atangela leki na niveau. Aya diplômé atamate. Batele penalty akata kare abeti yo pe finga ye mama na ye. Mutu alobi mama na yo pe fizongisa mama na ye mutu bonga na ke voter eza na sens. Papa Fayulu nde batika ye. Candidat du peuple. Candidat du peuple. ABC1 Television, ABC1 Television, le leader en actualité. Mwana mboka ozali vraiment bel et bien émission tolobela mboka Congo. Tozali koloba po la tina ya division oyo elingi kosalama na République démocratique du Congo. Bakabi misolo kolandisa maloba ya mwana mboka Ngbanda alobi ete misolo tamboli mwana mboka Kimbuta azali kopesa po inciter bato ya bandundu tango mwana mboka Félix akoya babundisa bango bakabola mboka.
nini yo koyi koloba na maloba wana? Mais en fait, pourquoi désordre vraiment? Bon, on a fait ça, merci, madame, vraiment, madame la journaliste. Nous sommes dehors de notre pays. Comment il que Bakoko Lingate Kimbokana et qu'il y ait une élection pacifique et la transparente, ma camion surtout les Kakitoko, pour un niba désordre, ma béba, oya loba, oya salabu, oya corrompre, pour un nini, moli moine côté libre, pour un nini, otika aussi vous prenez déjà, donc, en opposant commun. Candidat commun à Sabimi, et c'est si les kaka boto soutenir il y a un condipo. Peuple congolais en esclavagisme quand même. Pourquoi ne papa Pangwanda si baleki déjà les a sous ma cassité. Moi tu que la jeunesse congolaise mais moi namboka ngubanda nde mutalaki si biso makambo wana. Mwana mboka ngubanda nde muta pomoli sekele alobi ete misolo et circuler et pas ya mwana mboka plutôt gouverneur Kimbuta po ete ya pesa bato. Soki ngubanda te atombolaki mongongo te meto yebi yango te. Mais Kimbuta na yé premièrement à BBC Kinshasa, madame la journaliste. À BBC Kinshasa, bolimbisa vraiment pardon. Biso tozali banda. Tozana posa mboka na biso ebonga. Kimbuta wana biloko azosala wana. Lelo oyo biso tozali banda so lelo pe to kanga ba biloko na bande ko neba. Allo bande ko balanzi boye ba ete tozali penza la singa. Pourquoi azo Pourquoi madame, s'il te plaît, pourquoi-il que Mbongo wana te bakoko loka ke babongisa Congo, babongisa ville à Kinshasa, ville à Kinshasa za salité, ba tu bazana bo pito, ba tu bazana bo prison. Yé Kimbuta biloko zo salezali normal. Vraiment, tozo senga pardon que mboka na ezala malamu biso tozonga na kati ya mboka na biso, ba tu balia bie ba mela malamu. Bazana na vie moko stable, vraiment to sengi pardon. Mais ezali be gouvernement en place. L'état moyini, moi mboka connaît nanga sala ki réunion na minuit bango basala ka na butu bisika bato balali ba bandoki. Basali ba réunion na bango siko tango ba bimi ba bazo avec force. Et ça pe ba congolais faut ba telema po ete to benga la moi mboka Joseph Kabila na batu ba ye ba chadari bango nyonso. Bon, en fait, ce qui totali peut bien te condamner pour moi mobile na Kabila te. Biso moko na biso mama tolingalite. Richesse à congolais comme pe ko inana. Si ko tozo condamner kaka ye, si ko bakambo kingu tezo bimisana. Nyoso to bazo ko appuyer kaka mama. Eza malamu te atayo moko. Ngala zo ko kotela ni pour ni contre. Mais la ligne ke mboka na ekende malamu s'il vous plaît. Parce que bolinga te pe biso lelo ke to tomboka pe libanda awa e kozala malamu te. Congolais na valeur te. Dernier pays, donc, dernier pays na pauvreté, na makamunyo, surtout les accords comme na Congo. Pourquoi il est comme la Babouzoba Kimbuta, Azwa Bambongo, Akabala, Aokabela Banani, il est vraiment Kimbuta. Aba Kabela peut Batalibanda va souffrir. Batalibanda va foutre d'impôts. Kimbuta Naza, vraiment, pardon s'il vous plaît, parce que vous êtes en pleine émission. Tout ça, on a couru autant mingité, peut-être, tout ça, parce que intervenir vraiment. Merci vraiment pour la part de passer un téléphone vraiment. Nzambe la lola apambola RDC Nzambe la pesa kimia to sengi makamne surtout ele kamalamu ke Martin Fayulu aleka président parce que yende azali eli oyo Nzambe aboneli biso pona mboka na po ke lelo Congo ezala libéré. Na sali batu nyonso tu na Kinshasa vraiment. Merci mwana mboka tika Nzambe apambola kasi kombola yo obengi wapi? Nabengi à partir à Maroc, Rabat. Rabat, Nazana Maroc. Comment on a Josué? Parce que sur l'autopie, ça va comme Dieu surtout comme il est là dans le système Nambo, Kanabino, Kolande la famille Nabiso, Koluka Kotenir, Baba Mabe, Beleko, O Aner, O Banini, Banini. Tobo Ikopé, ça va combo la biso, mais na pesi attend que moi Nambo, Nazana Maroc, Naraba. Merci, Tika Nzambe Pe, Apambo la bino, ba Marocain, Bino Nyorso, Nzambe vraiment à mon abino. Bande ko balandi ezali pasi pe mawasoki bozali komona boye pamba te tolingi tolobelande ekolo Congo. Bande ko na biso ba congolais, ba diaspora, bande ko na biso bana mboka, bisika nyonso ezwami bino, bande ko boyokana. Mwana mboka Félix Tshisekedi bokonzi ezali nanu ekimi yote. Yokana na bande ko bayo banso ete batika mobulu. Batika mobulu pamba te eloko moko ekosalama te bana ya chango molobelo wa bino océan de la presse yeyo liboso la bino
Vraiment mukolo wana bolobaki mama oye toza ya kosepela ngapela sepela kila bino elongo na lobi ete botika moto aya kokotela bino te moyini modongolo akotela bino te plutôt bino ndenge bozali wana chasse à l'homme nini boza ko chasser ezali bongo ba mona Rwanda ba oyo bazali komo nyoko biso ezali bongo to bengana bato toyebi ba identité la bango te to bengisa bato nyoso bazala ba nationalité douteuse la République démocratique du Congo to bengisa bato ba mayele mabe longonya na mona mboka Moïse Katumbi pambate atomboli mongongo koloba ete ako soutenir mona mboka Martin Fayulu to komi na tango oyo biso banso tokoloba biso banso tokotombola mongongo la biso pona ko sauver ekoloba biso longonya na yo mona mboka longonya na yo papa po totali olobi ozwi misolo okomi lelo na mbongo esengeli peuple congolais basepela na mbongo wana bandeko tozali kokena biso moke na suka kasi esengeli toloba po la République démocratique du Congo soki tolobi po lekolo wa biso te bandeko ekolo ekokufa tozali na balobeli mususu te bobele biso ba oyo tozali liboso la bino pona komolobela kabino tozali koloba po lesengo te kasi tozali koloba po ete ekolo oyo esengeli ete ezwa bilei bia bango ya solo mwana moko abengaki alobi mama tala malamu ete na Bible tozali kaka na 5 livres ya Moïse cela veut dire 5 l'homme charismatique, c'est la voix de Dieu. Voilà maloba océan de la presse. Océan de la presse le baka makambo balamboka batindaka. Bande kobisika nyonso bozali bo fungola matoi mabino ba citadela ba programme angolano la reine Olga Lompingala mokiteno Florence Matondo Mido ba femme capable longonya na musalo bosali po ete to bandi ko benga mabisika nyonso na Angola ezali pambate otie maboko ne biso to belamboka Congo. Nazali ko tombola lisu mongongo koloba ete Corneille Nanga Gongister Shinarambo osalaki milulu moyo na minuit alo mwana mboka papa na ngai tozali bobele kolobela maloba oyo tindaki nini penza lisusu koyi komo sembola pona baimboka Congo na makambo mazali ko salama bato bakei ko lia misolo ya badongolo miso po ete batelema basala ekolo Congo mabe nini okoyi koloba mama na ngai na pesi nano yombote na pesi bandeko na ngai nyonso mbote pe tokomisi nzambe ozali kosala ete makambo monguna azali kosala division monguna azali kosala baplan nyonso bazali kosala ezali kosimba te mpo yesu aza na Congo yesu nzambe aza na biso mama na ngai message oyo eza kotima ezali ke bandeko na ngai tozala mayele na makambo oyo tozala mayele na makambo oyo mpo monguna na nsima ya makambo oyo ndeko na biso Fayulu ndeko na biso Tshisekedi ndeko na biso Bemba baza benemi te lokola bazali wana tozala nsima na bango nyonso mpo te bitiliti na biso ezala moko monguna alongwa ndeko na ngai soki toleki etape monguna alongwe te tokomona pasi bokanisa mabulu oyo bakundi bato na banzele na bakasai bokanisa batiori nyonso esalami toyeba ete bituma na biso ezali nini tokota na distraction te kobana kobunda biso na biso to profiter na moment oyo ou jamais to profiter na moment oyo baloba toujours boy peuple aza arme mo makasi il suffit de comprendre eloko ni tolingi il suffit de comprendre makambo ni tolingi esila tokozwa décision sikasikoyo makambo eko changer. Merci mon mboka. Allô ya mama concert na lingina pesali ke tokota te na bituma ko bunya na biso e ko mama biso nulle part e ko pesa biso loko mongo te ezali distraction a banguna pote sikoto tourner minduku kote na biso tozali déjà lisanga ezala ba oyo tokene pona bitu moko to se libérer nan to se libérer est-ce que to yeba peke banguna basi ba poteli biso bazana biso métier na armée bazana biso partout bituma na biso zala nanu wana mama na ngai na oyo mbele na liko pesa na bandeko na ba congolais totalisa bitumba na biso bisika moko boye to se libérer neto ba to yeba nini to sora di ante biso na biso. Merci nzambe apambola yo penza merci
Bande koto talisa mandoki mabiso banso na kolongola mwana mboka Joseph Kabila Kabange na kiti ya bokonzi. Bitumba mabiso bizali wana. Bitumba mabiso bizali teto bunda la biso la biso. Bitumba mabiso bizali ete Congolais azwalo tiliki. Bande kolanga baluba. Soki bokanisi mwana mboka Rossi Chimanga te bozali bato mabe. Mwana wana akufa liwa ya pasi. Nako revendiquer ba droit na ye. Nako telema na ye kolo Congo kolo baete na boyi to kufa. Na boyi to zalakaka na sima ya bato. Bande kotolekaki na ngombe. Kotala kuna bisika mwana mboka Fayulu bakenda ki mwa ko sepela. Kotala tokoma kitikino na suka. Kasi tomoni mo pepe o ezali koleka na ngombe. Yango na yeko yebisa bino ete bande kola bakotika pouvoir te ba imboka. Po ete kuna ezali mo pepe mususu na mo pepe ya ngaba na mo pepe ya lemba na mo pepe ya makala na mo pepe ya bumbu. Mo pepe mwabino ya limete la 10e ri mo pepe mabe ezali kolumba solo ya nkwa. Kasi bisika na bango mo pepe ezali kobeta lokola bachande ba makambo mususu soko vandi kaka kuna mbala moko oye monene. Yango wana na lokoso ya kovanda ka lolenge wana ba imboka wana bakotika kiti wana te. Kasi nini esengeli to sala na tango oyo. Bandeko na ngai to zonga liboke moko. Bandeko banga to zonga liboke moko kufa soni komona pasi. Kapwepwe lamuka tala bato basali batanga papa tika soni bakomemona lilita. Bandeko banga ikabuya tika lona loba momo kebo pesa nga minita ta 30 la loba. Ezali makambo ekolo ezali makasi. Nako déborder telelo. Bana ya mboka bola muka. Bozonga. Mwana mboka Félix Tshisekedi kolanda te mwana mboka Vital Kamerhe. Nazali kocha video enike mapona bino bato IDPS. Botala boni mwana mboka Vital Kamerhe tango azalaki na PPRD malobani na lobaki wana papa Tshisekedi en vie. Boni moto wa bongo bolimbo sangana ye. Bayi Congolais bofungola miso. To benga na mongunda. Armée oyo tambola siko ezali ya bamone Rwanda. Armée Congolais basi ba désarma bango kala bandeko bangai. Armée ya makasi ezali population congolaise. Armée ya makasi ezali population congolaise. Bandeko nanga ya 10e ri. Ba combattant de l'IDPS. Longonya bo pusana na lombango. Botika. Bandeko la biso ba wewa. Botika makambo mabe. Bokimi nzala na mbujimai. Boye akosala kiwewa pola ni diama bakangela bino. Bo réfléchir malamu makambo la zo yebisa bino ezali injurte. Nazali ko yebisa bino sembo. Parce que moi j'aime dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Et je dénonce les insanités. Bolekaki. Boye koyemba mawa ya yo. Soko zalaki malamu. Beba kokai ko kangaka yo te. Soko zalaki malamu yo mopusi wewa. Me okokaki ko pusa kayango lolengo zo pusa lelo te. Ozali moto na pasi. Ozali na nzela ya malonga te. Me yo telemi po ete oleka na complicité ya bitumba oyo yo yebi yango te. Ya bitumba oyo tango mususu koma yango te. Kongo ezali ko bunda bitumba oyo lelo te. E bandi bitumba oyo uta kala. Bakanga Congolais na minyololo mwa satana. Banyokwa Congolais. Bateka Congolais. Bateka ye na wenze. Omona wapi moninga moto bakele koteka yo. Esclavagisme oyo Congolais akota uta kala. Bino boyebi yango te. Lelo tokomi na tango oyo. Nzambe akiti po ete to tombo lekolo Congo. Bino bolingi boya. Bosala mwa lisanga ya bato zomi. Po ete bolo ba makambo babo soto. Na lobi na bino botika yango. Bosala ki diama. Soki penza. Diama ezalaki malamu. Yo lingai ko ya ko kumba wewa na Kishasa. Olingai ko kumba yango te. Tolobi division ezali te. Bande ko ba mbujimai. Bande ko ba chikapa. Bande ko ba dibumba. Ya kela ya centre. Bande ko ba biso ya Mweneditu. Bande ko ba biso ya bisika nyonso. Tozali ekolo moko. Tozali ekolo moko. Tozali ekolo moko. Bande kolanga babena kanyoka. Tozali ekolo moko. Tosangana.
division ezala te babomi biso ebele ba équatorien ba Congo bandeko na ngai ba Swahili tozali bana ekolo moko tozali bana ya famille bana ya elongi moko bana ya makambo moko soki batali ngai batali yo kuna bakomona biso tozali bilongi ndenge moko soki pe totali bango totali na bandeko ba bango tokomona bango bilongi bia bango bezali ndenge moko ndeko soki to raté maponami na le 23 décembre boyeba ete banilotiki ba envahir République démocratique du Congo plawana ezali ya mendele boyebi nani bachaye na makambo matali kokabola mabele ezali mwana mboka Ruberwa botale longira ye azali congolais azala Ruberwa Azarias bazali ba mwana Rwanda basi bazali awa ebele bazali awa mokete bazali ebele video okabuya kochela bino ya mwana mboka vraiment oza mutu mabe ozali mutu mabe Félix Nzambe ya Congo apambola yo liti ya papa na biso esuka bongo te na beti mbela kolobela bilonga ndeko wa bino bazali ko intimide ngai mais nazali ko telema pona ko yebisa bino ete na ndimi na chamoto pe bakata yango pona ekolo wanga Congo nazali ko bunda pona bana ngai te nazali ko bunda pona libota na ngai te tata na ngana mama na nga basi bakufa nazali orpheline mais soki nazali ko bunda lelo na pasi na ngana nzoto boye mais na telemi na pinzoli na miso pona loba bilo makambo oyo ezali poete na lingi ekolo wanga Congo ezali poete na lingi ba ikongole bolamuka ezali poete na lingi bateka ekolo wa biso te ezali poete na lingi ata moto moko a occupé ata liyote mabele ya République démocratique du Congo te na lingi ete biso banso to simba na liboke moko. Merci Kabuya na mwa minute oyo tika Nzambe apambola Congo congolais matondo mingi na mama Chantal Ayao mama mokonzi ya ABC mbote na yo mama Mireille Molongani ya papa Godard mbote na yo mama Sylvie Mbenza pe bokula lokondo FMP Kato mama na ngai mboyo Nzambe ya mona bino dadi boembe mbote mingi na zuli susu bokila lokondo FMP Kato maintenant azali mwana ya mobali Nzambe langa kilame Nzambe apambola yo plus 49 Nzambe amona yo mama Fariana na fondation Believe tika Nzambe amona yo mokonzi ya bakabelo mama Fariana Believe na lobi bongo mbote na Arthur Ndombasi mbote na bino nyonso baye bobengi biso bazai roi mbote na bino na mokonzi wa biso Germain Bafalanga Impère Zahir Yasika mbote na Malko Kakila na Tony Musungu le Gramayase mbote na maestro Bazamba 007 mbote na Dagoda Mbao na Paris mbote la bino nyonso Emmanuel Chabalokwa na Paris vraiment bozali ebele na Paris Jean-Jacques Soki mobale ambinga mobale na ndako loba pièce le souhaitons d'amour mbote na bino banso bisikalo so bozali Josué na Maroc bolobi bo soutenir émission Tolobela Mboka Congo bandeko eloko moko lazali ko senga na bino soki bolingi to tambola bandeko ba Congo bazali ko benga bosa la conscientisation na bino bisikani so bozali bo financer émission oyo tokende pe kosala na Matadi tokende na Lubumbashi tokende Kisangani tokende na Nyoki tokende bisiko bandeko bazali ko nyokwama po ete tosala musala malamu na tondi bilo botondi bandeko langa bangolano la reine Olga Lompengala mokiteno Florence Batondo Mido pe bino nyonso ba citadelle pe ba congolais nyonso bobiki kuna na Angola Innocence Bole Potiolo mboma soda makasi tika Nzambe amona bino video ya mwana mboka Vitel Camera Zolanda oyo alobela bandeko ba IDPS oyo azali na matoyi ya koyoka ayoka oyo azali na motema ya kondima andima mwana mboka Martin Fayulu Congo ezali sima na yo tika Nzambe ekolo Congo amona yo merci na Kabuya l'homme puissance avec la sima ya caméra topesi bongo merci na coordination ya Jimmy Boyembe merci na directeur ya recherche stratégique Pape Djeye merci bongo na sango mokonzi oza pare ya bemiso bangai merci na mama Chantal Ayao merci na papa Osé merci na bino nyonso docteur Jules Tibwabwa merci na bino nyonso Carle Botongo merci na bino nyonso ba pour Mentangolano pe ba Congolais tolobi
Congo aux Congolais. Vive le Congo, vive le Zaïre, vive le Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.